Lisolo ya pasi tokobetela o lelo mama akufi misu na kindoki ya leki na ya mobali. Mama oyo akomaki lokola azalaki yaya epa ya leki, kasi tangu mama na bango akufaki, yaya azalaki na âge ya 7 ans, atikaki kelasi na ye po encadrer ba leki na ye oyo bakomi batu lelo. Yango leki abalukeli ye abomi ye misu na kindoki. Pour aller encore plus loin, leki kuta sombele yaya lupangu, mais pona ba malentendu akangisi lisusu yaya na ye oyo akomaki lokola mama na prison ya Makala. Misu ekufi sika boye, yaya azali kovanda na ndaku ya manzanza. S'il vous plaît, pesi pasi. Qu'est-ce qui s'est passé? Histoire ya famille oyo kopesa yo pasi bandeko na sengi ola na limemia ba famille azali kokabwana likolo ya mandoki, likolo ya kisi kosakana te bolanda lisolo oyo kopesa bino pasi. À suivre dans cette émission, mesdames et messieurs. Conflit ya bateke na bayaka ezali ko faire couler beaucoup d'encre. Yango wana commission ya facilitation ya paix entre bateke na bayaka ezali dirigé par le roi mini Congo King Fabrice Zombi. Akenda ki bongo na mboka Fumuketo epai wapi akutelaki na babobondo bayambaki ye lokola roi vraiment pona kotia kimia. Kasi histoire yango oyo esalamaki bongo oyo salama babobondo babomatu toko expliquer yo brièvement qu'est-ce qui se passe na ba histoire wana pona nini babobondo bali ko bundaka na ba FRDC nada zaina na base makambo wana. Bino boza la kimia mutu moko suta ke na zamba mutu te banga boza na kati ya mboka. Ata bomoni ba soda ndenge ba ye awa boza na unité o eza awa. Soki batufaki basala bino mabe eza nanu bango. D'accord? Oui. Alors comme bango baza na consigne, on a te baza na consigne ko protéger bino na ba teke na ba yaka na ba tunyoso bozala ensemble. Radio Collectivia Fiston, tous s'abonner massivement, c'est validé. Mobali mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone. Soki ezotambola ba chéri bazokoya mayanga. Na retrouver douce tendresse affection epana yo. Nasalelo nini pondi make na kupendaka sana. Shita kwacha pelende wenjo. Pour l'habillement des classes de vos enfants, pour l'élégance de vos enfants, désormais, visitez le magasin Little People Shop chez Mama Charlotte Caputu. Little People Shop chez Mama Charlotte Caputu, la bière officielle de vos enfants. Awa et pas Mama Charlotte. Moi namboka bon monake ba namboka congolaise tala biloko ya kosala et pas bapaya. Acheli biso bilamba. Banda de 0 à 3 mois, yango yo. Soto yawa de 6 à 9 mois. Toke wana de 9 à 12 ans. Toza na nyonso. Bana mibali na bana basi. Soto yawa. Bomoni oya bana basi. Ndenge mwana zo putsana. Toza lokola wato yene 8 ans ndiko mata. Yango yawa. Koto yo ndi makambo. Mwana zo bimondire ministre. Ya bataille nyoso yango ba Samuel ba Chuchu yango yo Afrika la tsabana oyine to mutaka elengi tala ba fest bana mwana bimi na fete batu ba komobanga soko lingo somba biloko omonike olingo sepelisa mwana na yo ko déplacer na yo te okotika na internet okomona adresse na biso yango wana. Little People Shop chez Mama Charlotte Caputu. Adresse Edenval, Greenstone Shopping Center, shop numéro L119. Téléphone 011 52 46 366. À Jamestown, nous sommes sur Meya Street 183. Jamestown Town, Johannesburg, shop numéro 5. Téléphone 082 324 85 22. Place nyonso zali benga biso kotaka ligne benga biso teotiko bilamba tina ndako. Little People Shop toza na bilamba ya bana ya qualité olingi osomba kota na website na biso retrouver biso na Facebook toza online pe soko osomba partout na Afrique to délivrer bino na ba Korea na biso préférence ya malamu ya original
Donc, c'est la livraison à domicile. Little People Shop met à votre disposition l'achat en ligne. Allez sur Tekelote, tapez Little People Shop. Choisissez l'article de votre choix. Il vous sera délivré jusque chez vous à la maison. Mais aussi, allez sur Zando, tapez Little People Shop. Choisissez l'article de votre choix. On va vous le délivrer jusque chez vous à la maison. Visitez notre Facebook page, Little People Shop. Little People Shop, ya biso moko. Little People Shop, ya bana mboka. Mbote na bino bande ko balandi ya radio lokole télévision bisika news tubo. Joami, merci na confiance pe fidélité bo pe saka na programme oyo radio lokole et pa ya pito kuta na kapona ko beta masolo ya makambo tali koleka bongo na communauté na biso africaine en général. Particulièrement ya biso batu ya mangala ba o ba ebinga ite kombo na ngai Fiston Pelende ba benga ngai pe tata ya Sedek soki okoti bandeko o s'abonner d'abord na chaîne et puis au boss na tisoko s'abonner au finira cloche de notification pour na okataka bongo ba programme na biso te soki vous êtes déjà abonné bandeko boss na te ko partager l'émission o to betaka awa ba masolo o to betaka esunga ka bandeko soki esungi yo te et kosunga pete ndeko moko esika moko songolo pakala. Tika tu pesa matondo na trésor massa loboko ya Durban. Mwana mobali oyo soka te loboko na Durban ba congolais nyonso tuna ba africain ba ya kosepela. Ouais, voilà. Mbote lisusu na Teo Ngandu, Ngandu Protection Service chilamui na bokomi na Cape Town. Congolais oyo alonga chômage. Asunga ba Congolais 65% ya misala na Cape Town ye mutapesa kabatu. Likunya te jalousie yende kuna na Kamada City. Toujours présent commandant Guilain, lady chef au combien c'est que bien il y a maman mi José. Sharufa moi si o l'équipe asignos tout mbongo na Peru. Yo bongo nanga ozoko yokana te. Mbote na yo na bosanité DHM mais aussi Manassé Ngongo. Yambo to telo lisolo lelo bakende ko lisolo zali mulai ya kosakana teme na kosala tout pour na yo o comprendre. Ndeko soki okoti partager na émission, partager émission pour bande comme sous be komela bango. Peut-être lisolo o ko intéresser ote, mais ko intéresser ndeko moko songolo et sikamoko pakala tikato développer dans qu'est-ce qui se passe na plateau de Manteke, na kwa muntu qu'est-ce qui est au juste parce que ça fait couler beaucoup d'encre les kambo ya ba mobondo. Équipe na biso ya renseignement to équipe na biso investigation et là qui bongo na kwa mutu yoka résumé o ba pesi biso de ce qui se passe na kwa mutu. Tout est comme on a dernièrement awa ba milice o ba bengi yango ba mobondo ba ko sa terreur na kwa mutu na peut-être ba teke ba ko kanga ba bateau et kendete tambola te qu'est-ce qui se passe histoire oyo. Mwana mboka King Roi Mini Congo Fabrice Zombi akendaki bongo na plateau de Bateke pour na kotala parce que hier azali président ya commission ya facilitation ya makambo o azali koleka bongo na kwa mutu entre Bateke na bayaka kimi azali kokende. Azalaki kuna a rassurer Bateke na bayaka ki bafanda ensemble makambo ko sala mawana ezali nungu oyo ba chef mususu ba ali ko créer yango pona ko déstabiliser kaka pouvoir chef de l'état mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi. Donc population bota na kimia mais on a lobby bobenga bana nyoso bazona zamba basala nini sango ngana zozonga bona zo bango mukonja mboka to likomona bango ndenge moko baninga na bango lelo o tozolo bango bakomi prêt ya kosisa même na formation oyo bazwa awa lobby avant-hier ils sont là déjà ki bomango tozozela bakoka groupe pour bakende formation donc bosala effort wana et que kineza awa et puis fumu na bino awa azonga. Donc bino boza la kimia mutu moko suta ke na zamba mutu te banga boza na kati ya mboka. Ata bomoni ba soda ndenge ba ye awa boza na unité o eza awa. Soki batufaki basala bino mabe eza nanu bango. D'accord? Oui. Alors comme bango baza na consigne on a te baza na consigne ko protéger bino na ba teke na ba yaka na ba tunyonso boza la ensemble. Bomoni même ndeko muteke azongi awa bosimba yete.
toyoka nga na bino. Qu'est-ce qui s'est réellement passé bandeko? Vous savez comment on a les ba mobondo. Toyoka ki ke ba mobondo ba bundaki na ba RFDC na péage moko ya ba chwanga voilà. Et c'est là qui dit qu'est-ce qui s'est passé? Vous voyez que commission oyo batia commission à facilité, ya facilitation, ya paix entre ba yakana ba teke ozali dirigé par Mwana Mboka Roi Minikongo King Fabrice Zombi Kavabioko. Batindaki batu bakende kotia kimia baluka babondo wana pona babima na zamba baya na cité. Alors qu'est-ce qui se passe? Désordre zali ko uta wapi o zali ko faire couler beaucoup d'encre bande ko ko loba to ko kota na profondeur te kasina nzea likolo to ko loba boye. Moko ya ba chef coutumier oyo ya ba teke nde azali ko pousser batu basala ka ba désordre wana. To yebi ke ba bondo oyo babanda ko sala désordre babanda ki ndenge ba bobondo o basala ka désordre ba utaki na zamba ba yoka ki appel ya Roi Minikongo King Fabrice Zombi ke ba bima bongo na ba village ba zwa bango ba ke na bango tika bango na ba ka information pour na ba sala la ekolo ye chef coutumier moko ya ba chef coutumier ba teketa nga okindengo wana. Qu'est-ce qu'il a fait? Atindi abengi gouverneur kuna keno to moni ba mobondo ba bimi ba mobondo wana ba yaki pona ba bundate ba lingaki bongo ba se confier na l'état pona ko kende ko sala formation militaire ba kota bongo na armée. Tangu gouverneur atindi ba armée olia tinda ba policier ya atindaki armée tangu ekomi olie batuna ba bandi ko beta masasi en désordre to yebi ke ba mobondo bango pe ba bundaka ba botola ka ba soda minduki. Alors bamona masasi makasi balinga ba réagir tango eko réagir wana guerre masasi betaki yango batu bakufi. Gouverneur il fallait pas atinda ba soldat, il fallait atinda plutôt un militaire. Et puis moko ya ba chef coutumier ba teke na ebite qu'est-ce qu'ils veulent balingite ba yakaba fanda wana mais ba fanda wana bana longtemps soki ba yokani kimia oyo ekozala yango wana Mwana Mboka Roi Minikongo ekosala effort nyonso tout pona kimia ekota kuna. Tangu ba militaire ba ye ba attaquer bon bondo wana il se défendait pendant qu'il se défendait wana masasi ebeti batu bakufi. Tangu Mwana Mboka chef ya commission ya facilitation pour la kimia ekota entre ba yaka na bateke le Roi Minikongo fils King Fabrice Zombi akendaki bongo abimisi ba mobondo wande bo ali komona bango babimisi ka boye bazongisi ba arme o bazalaka nango bazali presque okende na armée. Donc pona koluka kaka kimia musala munene oyo Roi Minikongo ali kosala tondimaka bato bazi pour kosala musala sika boye malé tekolika ke kimia ekokota na plateau de bateki. Roi Minikongo tango akomaki population et yambaki na l'accueil moko digne ya roi comme il se doit. Tokobete la osika bo lisolo bandeko lisolo o ezali mulai na kolinga bongo yo oyo kayango na limemia landa yango po et peigner yo. Peut-être yo pe la famille na yo ozali na situation oyo ozoye baté au s'en sortir na situation oyo ndenge ni pesi pasi bandeko lisolo oyo ngai moko le lisingai na kolika ke kolisa pe yo landa to beta ka masolo o pona ko tia des ordres te pona ko suye batu te pona ko déshonorer batu te plutôt pona ko peigner batu ko lamusa batu esika ndeko akoyaki yo okoya te. Peut-être yo pona na ka oyo ozoye ko baté o kubimanango ndenge ni tala objectif to beta ka masolo yango. Ndeko apesi lisolo apesi biso lisolo papa Fiston expliquer très bien pour esunga ba ndeko mususu lisolo ezali boye. Ndeko apesi lisolo papa Fiston koko na biso azalaki na basi misatu kasi ya mbosa na basi misatu. Qu'est-ce qui s'est passé? Mwasi ya liboso koko na biso ya mwasi oya bota mama na biso mwasi ya liboso avant za basi msupose koko na biso azalaki na yeka na mwasi moko liboso mama koko oyo aboti ba mama na biso koko na biso wana abotaki bana 4 ya liboso mwasi mama na biso ya mibale mobali oncle na biso ya misatu azalaki mwasi tantine na biso ya 4 azalaki mobali oncle na biso donc azalaki 4 wana koko na biso ya mobali ndenge abota koko na biso ya mobali abandaki kosala bongo na compagnie o abengaka
Boukin batu ya kala bayebi yango Boukin laksi bongo bouterie de Kinshasa bayebi yango na kombe kuna yoka lisolo o malembe bandeko koyoka sika nini kindoki ekuta ki bandeko na yola ndangala limemia poto kotanga bakombo te meto kosala effort to expliquer yo brièvement po yo o comprendre lisolo oyo ezali ndenge nini koko bandeko mona moi quelque chose tangu mama na biso mwana liboso ayo kokisa 7 ans epa ya koko na bango koko na biso pardon oyo azalaki bongo mwasi ya koko na biso mama oyo aboti mama na biso alors koko ya mama na biso akufaki ya mwasi donc mama ya mama na biso akufaki bo comprend isolo donc mutapesi lisolo azali koko na bango azalaki na basi misato kasi yambo bala basi misusu wana azalaki na mwasi moko donc mama ya mama na bango apesi lisolo abotaki bango 4 mibale basi mibale mama na bango azalaki mwana ya liboso boto comprendre tangu mama na bango akokusi 7 ans koko na bango ya mwasi donc mama ya mama na bango ayaki kokufa babande ko kende classe donc 7 ans bana mike tangu mama na bango akufi ndenge mama na bango azalaki mwana liboso na 7 ans et papa na bango donc koko na bango abande ko sala na Boukin bouterie de Kinshasa mais koko na bango azalaki pe lisusu mas menuisier. Alors na ndenge ya kalaboyebi mwana mwasi 7 ans déjà akomaki kokoma mwasi muke il a été décidé papa na bango abaki non yo lokolo ozali mwasi ya mukolo pa baleki na 7 ans seulement yo il faut okata siko au classe okenda asu classe te po s'occuper na bandeko na yo boto comprendre donc koko na bango ya mobali ayebisi mama na ye oya pesi lisolo par l'époque ye personne qui na noté pour maman na na 7 ans akata kelasi pour s'occuper na baleki na ye mama na bango pe akata ki kelasi pour s'occuper na baleki na ye misato batikalaki papa ndeko kende musala ye azolambela baleki na ye pour mwasi ya 7 ans mwana muke mais akosoccuper na baleki na ye parce que baleki na ye bilambaka ndenge mwana pour bakola tangu baye ko pousse na mwa muke bakoli nzamba sali grâce tangu nzamba sali grâce ba pousse na mwa muke bakoli papa na bango aye kobala deuxième femme donc koko na bango plutôt koko na bango abali deuxième femme tant koko abali deuxième femme mwana babota kaka mwana moko vous comprenez deuxième femme ya koko na bango deuxième femme oyo akobali ko la première femme parce que koko na bango akufaki vous comprenez babota kaka mwana moko bale ko bota te et plus tard pendant que koko na bango mbala salaki koka mobali aye kobala sous troisième femme aye kobala sous troisième femme o babotaki 9 bana vous comprenez donc bango koko ba mama na bango bazalaki 4 koko na bango mibale ya mwasi aboti mwana moko bakomi 5 ya misato koko na bango aye kobota bana 9 bakomi lokola combien 14 bongo siko mama na bango azalaki akobali lokola mama na acha 7 ans abunde baleki na baleki beko kola chance ko sourire leki o do oncle na bango leki o alandaki mama na bango atanga classe très bien bon papa andaki komona quelque chose azwaki musala na ONU azwi bourse d'études ake kotanga bongo na France donc papa noko na bango leki mama na bango alani mama na bango azwaki bourse d'études ake kofatanga bongo na France tanga komi na France kuna musale sili azwi pe musala na ONU abali kutu mwasi ya mundele vous comprendre abali mwasi ya mundele babandi ko vivre kuna siko ya na bango pardon mama leki na bango oyo ya misatu abalaki na yolo balaki na yolo akena ba na ya pas de problème na balaki tozo linga ko to formuler histoire vous comprendre ndenge ça ya poto banda siko masolo c'est bon abalaki na yolo akei na ndenge zali wana alors mama na bango sikoyo wala bakoli ti mama bade s'occuper na baleki na yo ba oncle ba tante bakoli tango bakoli mama na bango sikoyo aye ko bala to mama na bango abali aboti sikoyo bango
Vous comprenez très bien, expliquons facilement ma lembe pour comprendre. Maman la bango tanga koli sikoyo aye kubota, mabanga bali aye kubota bango. Abota bango sikoyo 7. Abota bango 7. Entre temps, oncle na bango agenda poto wana kenda sala bambongo na ye. Siko qu'est-ce qui s'est passé? Tangu babala ni na papa na babota bango 7 wana, e ko sala ke mama na bango sikoyo libala na papa na bango ekufi. Vous comprenez? Libala na papa na bango tant ekufi nango, bango baki kovanda quelque part. Pendant que bana kovanda quelque part wana, bamoni komona siko mort et bandi kokota na famille. Yaya landa isolo très bien. Nazo ko expliquer ma lembe pour na o comprendre. Totiki makambo ba tanti kuna, totiki makoko, to koti siko na famille na bango. Vous comprenez? Mama na bango azaki mwana liboso ya koko na bango, abali aboti bango 7 na bandeko na ye. Siko qu'est-ce qui s'est passé? Oncle na bango oyo akenda na France oyo asalaka na ONU abala mwasi ya mundele. Nzoka akota bikota kota boyebi bato basaka na ba ONU wande basalaka kota bikota kota. Oncle na bango a signé siko kuna ke batu oyo ya banda ko livrer oyo banda ko pesa bangulu na ye oyo banda ko lia na ba pacte eska kenda kuna. Donc bana nyonso tout ya grande sœur na ngai basali bangulu oyo ngana bando sacrifier pona musa na ngai. Est-ce que vous comprendre? Donc grande sœur oyo akate classe na âge 7 ans aboko libino bokoli yo ozui musala ozui bourse okei obosa na ONU na France et consort. Mais kaka grande sœur wana o préféré bana na ye o comme ça bango bangulu ba gibier oyo bana ko livrer pona makamna yo kendaka normal. Ay papa fiston to vanda kaka boye jour ya liboso. Jour ya liboso wana to stokoli peut stokoli grand frère oyo azali grand frère na ngai abeli kaka muke aoki mutu pasi boye akufi baki na hôpital akufi. Tanga akufi boyebi la kisasa ndenge ezalaka toyebi ke oncle quand même asa na poto oncle asa na poto donc asa na mbongo akosunga babenga oncle aboko tinda mbongo d'ailleurs tangu ndeko nanga kota na hôpital babengi oncle tinda mbongo oncle asa na mbongo te na osala petit tangu ndeko nanga akufi. Ndeko nanga tanga kufi oncle atinda pe mbongo te papa fiston. To bunda ndengo wana to kunda kaka ndeko nanga to kundi. Et koleka une année après lisusu. Une année leki ndeko nanga mususu pour la leki parmi bango. Leki parmi oba okufa wana on tapesi solo. Ndeko nanga mususu afandika na kiti kaka boy. On a soka mutu pasi a piqué Chris a kufi. Papa fiston ngaso na lali na tala ba révélation ya moko. Kaka ndenge lo papa fiston doki oya nzambe asa ya nzambe. Ngala mona maka muke. Na moni nzambe wala kisangai ke ba liwa ndeko na bino esa normalité sora na mona bino atala. Mutape sora papa fiston na yebisi mama na biso wana papa basi bakabana mama na yebisi papa na biso papa pardon na yebisi mama na biso mama yo bana na ba kufaka boy ndenge nini bana ba kufaka boy ndenge nini mobali na yo ayebi makambu oyo toyebi makambu ote nene mobali avandi boye bana ba kufa ya mikolo boye asolo beloko mote ngala zo mona lokola grand frère na yo pardon petit frère na yo azaka na France oya ONU ye muta osala makambu oyo na mo ndenge nzambo na tacha na ndoto ke ye muta osakifera biso pona yazo ka bambungu na ye mama habité petit frère na nga agosala makambu petit frère na nga bokoli agosala makambu ba kufa ni normal mama ngana na ba intuition wana yaya na esa kamno chaque fois papa ndo ko mandoki na yo mama na yo yaya na yo tomela kambondo te makambu oyo kala mukili oyo papa soki ba yebisi te okoyeba te. Siko qu'est-ce qui s'est passé papa fiston? Soki moto akufi na famille ndengo wana
oncle na biso wana petit frère ya mama akotinda mbongo te eloko moko te ti bakokunda soki bakundi okomona kaka un mois après 2 mois après leki ya mama na biso oncle na biso apoto wana ya France atindeli mama ba super wax à l'époque wakata 10 super wax atindeli na enveloppe ya mbongo bloke belé que non yaya en tout cas omoni osana matanga bo dépasser trop na matanga na saki na mbongo te siko mbongo na peshi yango yo donc a spoil de bananga spoil di mama na biso apesi mbongo pour ala fait mama cerveau mama comprendre raté chose grave bandeko mbali osana maindengo wana atindi akundi te eloko moko te aye kotina mbongo après deuxième fois lisusu ya mso akufaki afana kiti ba piquer crise akufi même chose atinda mbongo te après que était kotina mbongo siko ndeko apesi cela aya bi papa fiston na esi mama ngana omona makambo clarté comment est-ce que ndeko na yo soki mo alosana azana hôpital aotina mbongo te mwana akufi mbongo akunde ate ya zotinda mbongo après ndenge nini ya zana misala na zomona ngo mystique na ngo pena bien te bambongo atinda yo ay papa fiston na olo mama na ngaboyi bambongo atinda yo na on dirait pas akanga ko esprit au moins te que yem do sa makambwana na yebite menga na on yem do sa makambwana mama yo il faut telema ayebisi mama ndengwa mama pa fa na ekimia eleki 3 ans après papa fiston chose grave ya na biso ya liboso pour na papa te 7 do ba desi ba kufi ba titotika sikoyo 5 ya na biso ya liboso akoma na Brazzaville azaki na mwasi na ye na bana 4 bafanda hakuna ya wana on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé na Brazzaville mais ba beta na suma sas na mutu na libumu na makolo nzoto masasi ya wana kufa bakunde na Brazzaville bakunde na Brazzaville qu'est-ce qui se passe tango ya siko akufi ngala si mama yozali mama bana ba osila oboye ya mikolo ozofanda nie ozota mama ndenge nini allez famille peut kotika des famille mama non c'est pas possible bana mikolo bakufanga boyete ba kesi ko na bakenaki kotalisa ne sarabino ba famille mususu balingaka bango nzamba sa la justice même mususu bafanda ka habiter biso pena il faut to yemba ngwesa mandenge nini papa fiston ngala tika na ndaku mais mama kenda kotambola na bandeko na ye bakende na kisenso na kisenso et pas mama moko mambi kudi mama tokotanga kombo na ete bakenda na kisenso batala pa mama na esa wango no bana na onde bali kokufa ndengo wana ba kufa normal te petit frère na yo azaka na France o asalaka na ONU ye a sacrifier bana na yo mabota na yo comme eta ba gibier apesaka bango nyonso bakosi la 7 pour na ye pouvoir na ye ekendaka ba bachayeka ba grade yaya utalaka osala ndeko moko ya mbali to ya mwasi ya gataka yo asa libanda akoza apena Congo to wapi apesaka ba mbongo asalaka ba bien ata bana no ba kufa te metala famille za ndenge nini comment ndeko apesaka ba mbongo mais yo mbongo osala ngolo moko te évoluera te ya to sosolaka to so beta masolo oyo pone fungola ka bino esprit pona ko nuire batute pona ko beba sa réputation te pona ko fungola ka esprit to boyite ndeko apesa ndeko na mbongo et ça normal na famille mais pona nini bandeko musu bazwaka te kaka yo il faut so solo bandeko mama wana ebisi ndengo wana alobi leki na onde mutu azoko liaka bana na yonde azoko sakisha wango abengi bangulu baza ngulu ya leki na yo a sacrifier bango yango mona kasoki leki ndeko wana soko akufi apesa keloko te akundaka te na suka ayaka kopesa yo mbongo pona aveugle yo mona normal mama wana ya mbikuda tuni bango est-ce que boremakaka te ke soki mwana moka bandi maladi eke mena liwa mbula ebetaka ba mbula wana ya pona nettoyage ba bula ya libosa bete mbula ebetaki ava kufa ya nye balepe mbula ebetaki ya misatu pe mbula ebetaki ko bete masita Brazzaville ba yoki sikondenga bazongi sikoyo boyebi ezaka difficile soki ba yebisi yo mwana no azandoki ya no azandoki mama no andoki papa no andoki po tuna mama na biso siko a se maîtriser kaka mais esprit changer déjà
Wala soto ba ye ba zongi na ndaku ba yebi singa papa Fiston nga na se révolte sikoyo. Wana ya msata autokufa. Siko mwasi ya na biso na bana 4 na Brazzaville, ba kundi ya na Brazzaville mais basi wana na mwasi na mwana ba kati sikoto na Kinshasa ba ye pour personne watanga quand même ba ya. Tango ba na famille ba bana kufanda epa na biso. Sikoyo nganga wana mama mbikudi wana asa biso boye. Leki na yo asa oncle na bango me ye moko asaki na droit ya kozwa bana wana te. Muta pesa laisser passer oyo bazwaka bana na obaliaka eza mobali na yo. Oh la la. Na ote ko sabino awa papa na biso na mama bakabwanaki. Papa ke na osa vie na ye. Mama pesko na osa vie na bale ko boko la biso. Kutu tangu bakabwanaki. Tangu bakabwanaki koko na biso azwaki mama na biso apesa ke lupangu moko parce que on a sozaki na mapangu apesa mama biso porte moko na Selembao kuna bafandaka tangu ka papa na biso akabana mama na biso esika okenezaki parce que biso to bane ko fana na Ethiopie na papa na biso na mama to na fana na Kasavubu na Luozi na Ethiopie kuna na point pendant fanda wana tangu libale kufi toke fanda siko na Selembao lupangu oyo ko na sa pesa ya biso nganga wana esaki biso ke papa na bino nda pesa corps asa complicité na papa leki na bino do oncle na bino papa na biso en complicité na oncle na biso yango bali ya biso ba sacrifier biso papa na mama deja libale kufa tangu siko yana biso kufa ona kufa na Brazzaville wana bakuni na Brazzaville ya mukolo tangu mwasi na ye siko na Kisasa na bana papa siko sika do vanda aye siko pa na biso sika do vanda te po ya kotala bakoko na ye atala pe mwasi mwa na ye consort siko tangu to papa Fiston tangu to kana ye pa mama mbikudi wana ayesa ki biso boye jubo okutala papa na bino na apesa biso mungwa ngona ya biso ki ya Nzambe to ya kindoki to nini parce que mungu sala makambe bele mungu ka bomona ka oyo soki pasambela mungu wana ya sala ki peni na pesa mo mungu oyo boboka ngo liboso ndaku na kata ndaku na batol bomona makambe esalama jour papa na bino ko ya sobo lambele biloko tu boko sala bo pesa yena bocha mungu oyo ka mbuma moka mungu bomona makambe bele eleka na ngope tango seleke mwasi ya na biso akufaki na Brazzaville ayena bana na iba fana na biso papa siko eza normal il faut ya kutala bakoko na ye na bokilo na ye mwasi ya mwana utakufaki tango so papa ye na lupango na biso fanda kiwa na fandi siko papa ye ayena malala papa ye na malala apesi biso apesi bana malala tala yaya soki mwasi na mazemi kolinga te ba ila ko malala bato ba kana malala ba trikara bato makasi to ko apona ko pene bino mwasa azemi na elio ilala oyo zwa ilala olia po mwasa azemi alinga malala alinga bloka bololo ba manga keba kuna loyengete po ba ko trikero po sakana te papa Fiston papa pesu malala wana ngala zwa ilala na côte na chambre na prier wala mtapezi solo na prier pri na tiango mungwa soki pa liaki so lecteur wana ya singa pete ai singa pete ma papa basali eti pa mela pa aipa ka força papa tika ma ye kutala ba biso ba na ye na bakoko na ye na ti basala ki papa na zimbuma moko oyo mama mbikudi apesa biso na bwaki na ti wana basali papa bandi kolia ngate olwana yebike ba ese so kuna papa na osana makambo anga mutibe bongo kaka te na tuna papa na biso papa yo peno zo mona ndenge nini bana na ya mikolo osana bana so 14 mama na biso asa mwasi ya liboso na yo na yebike na famille na bino bozana bandoki bali yoka lisolo entre parenthèses papa Fiston famille ya papa na biso baza bandoki ya solo kutu mama ya ba papa na biso donc koko na biso ya mwasi ye akufa ebeme mona na te toyeba te akufa to akufa te qu'est-ce qui s'est passé batu alia poto bakenda ko talisa batu alia wana bayaka ba juye bakenda na vivant
ba lukaye na ba morgue ba lukaye bisika na ba mona ite ti lelo akenda ndengo ndo ya akenda Kindoki za malamu te. Donc bato alia bato ba fasha ba yaso batoka ba kenda na ido koko na biso ya mwasi ti lelo akenda ndengo ba na kaita kufa ndengo wana papa na yebi ke famille na bino sala kindoki mais yo pena ata yo moko bala no ba kufa ba so set mwana na okuti ya liboso uti okufa mwana oyo pena nzamba taki oyo bakeno obota kate makila na yo akufi yo fandika aboyo ozolia bana na yo pona nini ozolia bana no pona papa c'est de que nodo yo bino bokena otalisa wapi et c'est que bokena otalisa pa sa bino ke ngamu na olia bino et papa to yebi oza en complicité na oncle leki ya mama oza na France bino no osa makambo botika yango makila na yo moko so ko lia ngonde ngwana zo kata somo te papa fiston oye makambo o papa somselenga réponse papa espacenga na ese nini ay papa na biso lobi na moni o sakana ngo oza mwana muke est-ce que soki na jupe na bouteille na ebisio zongiselanga makila nanga oyo eza pana ozongiselanga yango oh ngala tuni papa est-ce que yo tangu papa na butaki yo apesa ki yo bouteille pona ozongisa makila oyo eza pana ye oka so ba na so lemno ndele papa tika makambo wana malamu te tika makambo wana eza malamu te papa fisto papa na biso ayako kende ngai kande leki oncle na biso wana tala makambo tellement wande ko spoil après liwa ya na biso ya mobali wana ya Brazzaville ya liboso wana sikoyo e mbagi lokola tante na biso na esaki bino que papa na biso koko na biso abotaka bana 4 yana mama biso mwana liboso oncle na biso mbale tante et puis oncle monsieur ya suka wana oncle na go fana monsieur ya yolo wana asombela mama na biso asombela biso lupango ona asombela lupango na ebite ngana mon lokola ezaika oncle na biso ya poto wana batuni makambo wana te wana tuni makambo ta wali akabatu siko asombela mama biso lupango mais tante wana après que ça m'a lupango te bazina mwa moyen mais na ebité mais c'est comme si zaika oncle na biso ya poto oya oni ntasoma lupango wana ngwala ngai moko papa fisto commissionnaire to luka lupango ngai na yeko mona lupango na sendwe lupango na sendwe na sima église ya Sonika Futa donc tante na biso wana asombela ki mama biso lupango na sima kuna na lo wakala oncle na biso wana mais intermédiaire tante na biso wana tolongo pe tobali ko fala pela lupango wana tobali ko fala pela lupango wana papa fiston to fala lupango wana oncle pa kufanga siko epesinga ikande ya kosakana te qu'est-ce qui s'est passé na kesi ko na Facebook na look na mona ki rage ya kosakana te pona to kufa déjà to sila to tikali 4 trop ba kufi déjà na kesi ko na Facebook na luki oncle na biso ya poto ya Paris wana ya ONU na komi na mur na ye oncle toyebi ya aventure na yo na likopa yo na papa na biso boliaka biso bokomisi biso ko bakoba na bino bakoshon bangulu na bino boliaka biso toyebi ya vérité wana mais yeba kindoki na bino wana bokosuka yango mabe papa fisto yebi na Facebook so bakomine ngwana ba camarade ba mia okoma ba moni yango epesi mabe ya kosakana te mabe oncle alobisa sous-merte ba mbonga bande ko tinda wana ça a pris un temps atinda ka susuté ba fanda kaka boye wana sikoyo papa fisto ngai na bimi na ngai pe déjà kanda wana na bimi na Angola na umele kuna keti baka fufu na eko se retrouver na Afrique du Sud na koma na ngana Afrique du Sud awa siko bangonde batikala kuna jour moko be mama na biso ake kotala leki na ya mwasi o asombela ke lupango abayi malade na hôpital bande tango atalia tango mama biso kei tantine na biso leki mama biso mwasi abenga oncle na biso oya poto yoka siko nzamba andi kosala o yaya ndengo zano yebite kutu ya awa ya linga kayote alobi yo mutoliaka bana na ye nyonso tu yo likopa na mobali na ye papa visto ye moko sa mama aloba
apart miro na komena miro na yewana abimi poisa epesi pasi tantine na biso wana basa isko likopa ayako buma na hôpital sikotango onga sa kindengo na poto asiliki abenga mama na biso na ligio pa lupango na ngai d'ailleurs lupango pa fista sombleki donc ezaki na kombo na yemoko mais asombi lupango kaka atie mama fanda kawana famille yemoko wa mikanda original akena nango poto za na poto kuna wala lupango ndeno someni mutu pena yaya landa lisolo oyo ekosunga yo nazobeta ngo malembe pona o comprendre yaya papa joie kiti vanda mama vana tapi bolanda lisolo oyo kabola yango partager pour esunga bandeko mususu bandeko bele bana baka oyo yana zo baka chaque fois yaya baka ozana ngo problème na famille benga biso na privé to kopesa o numéro ya prophète Alijo akosisa makamno surtout wana o to yiko loba to ko tatone ya nzambe s'il vous plaît prophète Alijo akotalisa yo nani ata derrière vie na yo nani azonyo la bino nani akotangela wana bakombo soki nzambe apesi molimo yaya nyo surtout wana ya mbongo te ya pamba azwaki yango gratuitement apesaka gratuitement ndenge alobaka ndenge wa prophète Alijo benga na opéra numéro asunga yo na ba prière oko sentir yo moko okozongela papa fiston prophète Alijo azapena ya nzambe te meka obenga na komona papa fiston lupango oyo tante na biso asombelaki mama soi-disant metebe ki oncle posoki point de ki oncle pour comment est-ce que yo osombi lupango okena mikanda na poto ndenge ni na poto to tene mikanda kuna pala to bomba meka se msomba lupango ala kisasa yo komi okena mikanda na poto ndenge nini loki to comprendre que asomba lupango na pona ko masquer mama ka ndenge masquer après kolia mwana yo wana tala sko basomba so lupango batinda ko ba super ba mbongo so lupango do ko lia bena bana obena bien bangulu na yi tango ayoki ndenge wana esi mama na lingi obuma lupango na ngai wana ngasta kana da Afrique du Sud papa bima na ba na lupango na ngai bima lupango na yo to lupango aleki te bo bima lupango na ko mona biso lupango wana te entre temps na esa gibino koko na bango koko na biso azalaki na bana combien azalaki na babasi combien misato mama budo koko na biso abota mama na biso akufaki o mama soki réel na asa 7 ans akoba su koko na biso musu ya mususu abota mwana moko na esa gibino et puis akoba troisième koko na biso troisième femme oya boteki bana 9 sikona bana 9 wana misuba kendake na pe poto misuba wana kisasa en complicité siko bana ya tantine na biso abana afana yolo aboteki pe bana 9 siko oncle na biso oya poto ya Paris ya ONU azo utiliser bana ya tantine na biso wana baya ko bengana ba mwana pale siko baya na ngoso balaki wana baleki ba me koma biso fana lupango ane ebele basombele biso lupango ce qui est comme ça masubo ene nini to sa nganga busune sotu siko bande ko nanga basani papa fisto bande ko nangai basu ba changer mukanda lupango basali ba manigance mukanda sikebimi bateki lupango tangu bateki lupango wana bake ko somba ndaku na matadi kibala tangu sikoyo bana ya tante na biso wana ba yebisi oncle na biso za na poto ya oni oncle siko comme déjà vieux à sa coli déjà ayebisi oncle na biso sikoyo kuna ndeko na yo ateki dia lupango oncle siko aye rapide tanga teki lupango sikoyo tanga teki lupango baki osoma lupango suna matadi kibala badi ko fala kuna mandeko nanga ye siko tanga ye pression wana ya kosakana te pression ate bango pena pression ya kosakana te entre temps papa fiston ngana Afrique du Sud kotoyo ngana Afrique du Sud kotoyo na Mada City na bela ya kosakana te doki 4e mois na kufeza kingai na bela tiber moko ya kosakana te tiber ya mikuwa ngamo na mona pena ngai pena awa doki 4e juillet ezali ngai ngana okende kaka ba prière oyo basambelanga bamanga na église do na kwei siko basambela kwei na zoko yoka na musika voye sanga yoko kufa te ozali mwana ya bilaka yonde mutokosisa onke na bino tango na yeko lamuka pasteur wana ebisinga moni yo nzamba talisi biso okokufa te maladi oyo mutenga bo mayo onke na blasa kana poto
asala na oni e consort oncle azwa kutu ya pension na oni asala ba 70 ngandi déjà oncle na biso nganda ya pension mais mbongo kaka yedo ngai pra 3e gibier et pesi ngai kanda ya kosakata na se rétablir entre temps pression ba lupango kuna na zongele su na mir mama indoki na rappeler mama na mir na ika wana et pesi oncle su kanda donc pression akidisi ko kisasa baba ndisi ko relax aina mikanda na ya lupango original bakena commune yo kande zaka na poto so mdana na kisasa so mdana mbongo ba financer mbongo wana donc imaginez ya na bino do mama na biso ya na bango o ya kataki classe na yena âge ya 7 ans s'il vous plaît pour encadrer ba oncle na biso wana donc moi na libosa à l'époque ataki na 7 ans ba papa ka na ko bota donc ya liboso mama na biso na 7 ans na ebiti oncle na âge nini ba 4 donc na 7 ans na kati musala akati classe pardon pour asunga baleki na ye mais yo tango sui bourse de tido tangi okole okepoto o préférer ka bana ya na yo wana o ya bokola yo bako bangulu na yo bana kulia bangu ata yo moko indo kizoba mutu pona posa mbongo ils sont prêts à tout pas si bandiko yo tala ngai oza na problème wana papa spirituel benga bakopesa yo papa prophète alijo akosunga yo ndeko papa fiston oncle na biso wana parvenir à ye maman na ngai maman na biso ya na ye akomi na 82 ans akangisi mama une femme ya 82 ans akangisi ye na sino oncle za ba 70 déjà mais pas maman 82 ans ba kangie na prison ya makala et pasi ya kosakalate alors bandeko balaki wana bakondeso muke nous étions obligés bateka ndako wana ya matadiki bala po bafuta banyongo ya po parce que tant ba récupérer lupango wana parce que tant ina mikano original atie bambongo anje lupango wana ya sendo ba récupérer so kolo lupango asombaki wana abadi kolanda mama e konsodo ils étaient obligés de koteka lupango oyo ya matadiki bala wana po bafuta banyongo wana ya ndako wana konso et puis mama na prison. Tangu maman na biso akoti na prison, chambre o basaki maman na biso to esika basaki maman na biso na prison makala, une femme ya 82 ans. Molili amona kalibanda te. Molili e ko sala ke maman na biso asaya puta na prison, misu na ye ekufi za normal, mutakufa misu esika molili maman mukolo nengwala akufi misu maman na shooter. Maman fana kasavubu. Mama vanda na Selembau ayeko vana matadiki bala suka mama yeko se retrouver na Kitende aïe basobi ndako na Kitende ndako ya manza pa visto mama nanga fana ndako ya manzanza o soki mbule ebeta mawa mingi pona na sali ndengwana ndeko na ye bandana revesa ndengwana papa fiston betel ba ndeko lisolo ba comprendre ba famille ezalaka. Peut-être ça la famille moko peut traverser situation oyo ba ye baba sa position maman na ngandenga aliwana banda to cha pression surtout ngai on a Facebook na lobela oncle vérité to cha pression ba professeur bimandenge na ndenge wana atinda rasu ombongo te baswana famille donc oncle na biso wana oya poto ye bakangana bandeko na emisatu wana batika maman na biso à l'écart maman oya bokola bango à classe na âge il y a 7 ans. Talaka bon à 7 ans, moi ça kati classe, on a ma connaissance et belleté mais c'est sacrifié pour d'abaler qui naïe. Qu'est-ce qui s'est passé? Yaya. Tant on a dévoilé ndengwana, ba prière à l'église, Nzamba avait manifesté. Papa na biso, esika kenda kuna akufa na ye. Oncle na biso, donc tantine na biso avec la complicité. Or le bar a somi lupangu, nous avons bon ya oncle na biso. À côté peut-être tante na biso na akufa. Yé pas akufa brisque ndengwa. Nzamba ali ko réagir. Oncle na biso siko oyo ya poto ya Paris. Motema ebeba ye, car la prière na biso ba taye motema plastique, a besala na ba pile. Motema besala na ba pile. Ba pile ndenge na ebité. A charger on a 4 ndenge na ebité sala ndenge nini. Ba taye motema ba pile. A comme ba crise pour pamba. Banda to telema na famille bandeko tokufa asute
bandaka nga na bike na liwana o nzamba lobaki tozaba na nzamba na ilaka nga na suksa onke na biso tokufa rapé souté papa Fisto tokufa souté yango ata na landio na bino beta lisolo opma solo na yo ezo edifiaka bato na bindeko c'est vrai onke na bino wana akoma na motema ya kopal ya plastique bataka ba pile mais guerre na sudi karate ndo katika facilement te tala numéro ya prophète Alijo yango benga prophète Alijo akosunga yo akotali sabino akoconfirmer soki asoza onke na bino wana et puis c'est qui le prochain akotali sabino kwa prière bokozwa pona bokata ba lien wana surtout bozonga normal ndeko losambo efutaka ya losambo epolaka te o nzembo wana lingaka ngo mingi bandeko babiso o misusu oyo soki nzambe te nde toza te mawa mingi tala lisolo ya ndeko oyo mama na bango ase sakrifia mpona bandeko na ye bandeko babwaka ye na age ya 7 ans si mwana ya 7 ans ya mwasi aisakrifia abokola bandeko na ye ndeko na ye azwa bourse akenda poto atanga bakelasi akoma kosala na ONU mais bana oyo amonaki asakrifie bangombe bantaba bampuku bameme basoso kaka bana ya na ye wana pasi na motema lisolo oyo epesi ngai pasi yo muto otala ngai pa toza pe na kawana yebela vision comment bozalaka na famille ndeko moko boye yeso ki matanga muto abela ayaka te apesa keloko moko te asala busy soki muto akufi ndo mona misimbo nga cercueil po bakunda misu pa misambo nga cercueil te tanga bo matanga ya ekoya a spoil bino a pesi bino mbongo nyoso tuna pour vivre azo aveugle ndo ya fungola misu autre lobaki te tolobi numéro ya prophète Ali déjà disponible benga to kopesa yo tala makambo to mwa mukili ya sona saki bino lisolo ozali mulai il faut to beta yango malembe pona yo o comprendre et peine bino autre lobaki te tolobi. Merci na Mama Charlotte Kaputu, la dame de fer, sponsor officiel de la chaîne Oyo Radio Lokole Télévision. Merci pe na Mama Rina Umbi, la femme à la taille d'une tige spaghetti, ni courbire, ni virage, coordinatrice de la chaîne Oyo. Bandeko, to partager émission, to partager, to s'abonner massivement, to s'abonner, bandeko, to comme un fils que 10 000, et comme ça la biso malam mingi. Émission Oyo, sokotali, kobomba yango pona yo moko te. Ndeko partager po esunga ndeko moko songolo esika moko pakala. Bo kende pe ko s'abonner na chaîne numéro 2 na biso. Radio Lokole TVD. Kuna to beta kama solo, comment est-ce que maman a koyi ko la une femme qui bâtit sa maison. Femme de fer, dame de fer. Comment occuper papa na mbetu, na ndaku, na misa nyonso tout. Papa pe comment est-ce que vous avez pikili ki kundu banzoto comment est-ce que famille rose la famille kuna to ba makamwana kuna na Radio Lokole TVD boke nous s'abonner pe kuna soko beti na YouTube Radio Lokole TVD et comme yo Radio Lokole masolo yango wana bo s'abonner pe kuna bandeko s'il vous plaît bo partager to kutani prochainement pour la numéro sur Radio Lokole masolo to ko beti la bino solo prochainement comment est-ce que ndeko moka lokota ki bague magique na France mikolo France ne manka masolo hein. Chap et tchara. Dans le cadre de soutenir la vision des chefs de l'État dans les domaines de l'éducation, Mama Charlotte Kaputu, la femme de fer, facilite à vos enfants de venir étudier en Afrique du Sud dans l'école de l'aviation, apprendre à piloter l'avion commercial ou militaire, apprendre à piloter l'avion de chasse, apprendre à piloter l'hélicoptère commercial ou de chasse, mais aussi apprendre à réparer les avions commerciaux ou militaires, des hélicoptères militaires ou de chasse en Afrique du Sud. Bandeko, yo mutolingi mwanona koma pilote commercial to militaire. Avantage yango yo. Obengi na numéro oyo ya Mama Charlotte. Ako guide bino. Ndenge nini mwana na yo ako sa la classe ya pilotage. Alors, avantage nyonso hébergement minerval. Olingi mwana na yo ayeba ko bongisa ba moteur ba avion. Benga Mama Charlotte na Afrique du Sud. Madame Charlotte Kaputu et ses collaborateurs mettent un hangar plein d'avions à la disposition de vos enfants qui viendront apprendre ici en Afrique du Sud. Voler à l'espace sud-africain, devenir un grand pilote commercial ou militaire,
contactez Madame Charlotte Caputo. Devenir pilote d'un avion commercial ou de chasse n'exige pas un diplôme d'État. Un certificat d'études primaires suffit pour apprendre à piloter l'avion commercial ou militaire. Les appartements confort pour accueillir vos enfants lors de leur séjour ici en Afrique du Sud. Piscine, salle de bain, salle à manger, cuisine, lavabo, tout pour accueillir vos enfants. I stayed here from 1 year ago. People coming from Congo, you're very welcome to come here in South Africa. It's a Mama Charlotte space, very beautiful accommodation. They take very good care of us. Bino batu boyebi anglais te, alobi boye. Grâce à Mama Charlotte, lelo yo ba Tanzanien bazo yekola avion, baza mibale, mwasi na mobali. Et bon bino na Congo. Ozo zela nini? Pour tout contact, appelez-nous au plus 27 82 32 45 522 ou encore contactez Radio Lokole Télévision au plus 27 61 88 58 455. Papa, maman, mwana noya koyekola kopusa avion militaire peu commercial, hélicoptère militaire peu commercial, kaka na certificat d'études primaires. Et bongo yozanga, hâtez-vous car les places sont limitées. Mama Charlotte Caputo, la femme de fer, Tokumi Sayo Ndenge Nini. Merci pour l'opportunité, maman.